de partout, bozali kolanda biso na kati ya Ediba TV, mwana Congo, chaîne oyo et la kabino masolo kitoko pe masolo édifiant oyo tolobaka ke eteyaka pe elakisaka elendisaka peuple de Dieu. Bandeko, s'abonner massivement bino bato bozali déjà ba membre na kati ya chaîne oyo oyo bosabonaki, bopanza, partager ba émission oyo kitoko pe ba lisitwale kitoko oyo ngai munganga spirituel na komemela bino. Noki te nzambe akopambola yo, nzambe akopusela yo pe mikolo ebele awa ose. Bandeko, lisolo ya lelo toza na mwa mingi na mawa pe na koannonce na bandeko oyo bazalaka na habitude ya kose comporter lolenge boye eza malamu mingi te. Bandeko balandi nga na ekenge pe na bokebi na kati ya miso tobengi tosolola yango, bolandaka ngai bien malamu soki na komanyola masolo oyo. Ezali masolo moko très chrétienne et puis éducative oyo ezali kolakisa peuple de Dieu koyeba ndenge nini okoki kotambola na mokili oyo ya tata nzambe. Bayingani na nkolo esalaka pasi, ezali petit synthèse nde tobandaka masolo na biso mingi oyo mpona koteya bato, kolakisa bato ke mokili ya tata nzambe esalami teke tosalaka bamisusu ko tozala ba égoïste, tozala bato oyo bazali bamvuluzi, bato ya motema mabe, bato ya likundu, bato ya jalousie, oyo toke na haine, motema ya songi koloba totika. Awa ezali lisolo ya mama moko abengi biso na lombango na mokolo lelo na nzela ya singa kolela lobi munganga spirituel. Likambo oyo ekomeli ngai esali ngai pasi, me nazalaka surpris nayeba te ke lisolo yango eleka lolenge wana. Nayobaka na bino bomema masolo na bino na kati ya Ediba TV, munganga spirituel na komanyola yango. Masolo na bino okoya nango ndenge mosusu ezaleli, nga na kobungisa yango pe na kochange yango forme. Soko lobi natanga kombo na o na kotanga, soko lobi pe natanga kombo no te na kotanga te. Premièrement ezali mpona ba mesure de sécurité mpona chaîne na biso pe na mosala tozali kosala. Mokili ese tondi bato ya likunya mabe, mokili etondi bato ya motema mabe ebele. Tokoma kotambola biso nyonso na ekenge pe tokoma kosala ningele na mokili ya tata nzambe. Ndeko mama oyo abeti lisolo na ye azalaka na mobali na ye, bazo vivre na bango malamu. Mobali amati promotion na mosala, mobali amemi kisasa mobimba na mutu. Il a des gens comme ça oyo toza kolanda biso mibali ebele tozalaka pe na berere wana. Bozo kemba na moninga, bozo kemba ndenge moko. Mais soki kaka promotion eye ou bien ozwi mwa motivation moko quelque part, okomi kobosana source na yo, obosani mama ya bana na yo, obosani na bana na yo oyo onyokomaka na bango epai moko. Yango natalisaka bato tokweisamaka na baerreur te. Mokili oyo eza makambo ebele. Yo koboya lelo mama bana na yo oyo onyokomaki na ye na eloko moko te asali yo, osiporte yango te, oke pe komona basali ya nzambe te, parce que tout ezali spirituel. Yango nalobaka na bino ke na mibenga munganga spirituel te, mais ezali na masolo nazali koteya, ezali na spiritualité. Nyonso tosalaka na mokili ya tata nzambe ezali komonana kaka awa ose, eloko moko ebungi biso ezali te. Yango nalobaka ke sala ningele, sala ningele ero ozali kotia lokolo yeba epai nini okokitisa yango. Tala tata oyo ye azalaki na ye na mosala ya malonga mingi te, azwi mosala na nzela ya mwasi wana, pe kozwa mosala na nzela ya mwasi wana alali inane aye kozwa promotion ya makasi na titre ya directeur na kati ya société wana ya malamu pe na kati ya mboka na biso Kisasa. Ye amemi Kisasa mobimba na mutu, alobi Kisasa ya ye, mama ya bana wana susu classe na ye te, mama ya bana wana niveau na ye te. Oyebi te ke mbongo kobongisaka mutu, oyebi te ke mbongo ki ko changer mutu oyo azalaki ya kotengama bakomisi ye droit. Moi j'ai connu un ami, ezali défaut toza komona ye, azali kotambola
ondra gumbi mokongo. Mais moninga wana azaka nzoto mikie. Elle a kei na mikili ya poto azui santé. Elle a eu kotambola biso na Kisasa à l'époque. C'est de cela maintenant si je me trompe pas dans les 25 ans passés. Moninga koma monene ko gumba moto sa komona na ebunga. Na vandi na vai na mitungisami na tina tuna ye mosheko leka na opération na poto bi o yani. Ngami mozo ko tambola mukongo zeli lokola moto ana kunki. Na fingi bato kunki te mais ça exemple. Mais lelo yo azonga bité ezali kaka ke santé ezali muke mingi mais ce qu'on a eu poids yango ele pesinga informé o. C'est ça. C'est ça. Yo boyi mama ya bana na yo oyo pe alukelaki yo musala oyo abundaki na barelation na ye na etonga epai ya ndoki etia mabolongo yo landi oyo erozwi meya ezali petit bref mais ezali molai lisolo oyo l'histoire eza kokendeke bana kutu oyo ye abotaki na mama ya bana po abotaki na moso na basi bayaki misato kote oyo ake kozwa mwasi ya sika aye pe na bana na ye mibale ya basi ya mikolo na mwana moko baboti na mwasi wana yango nde esangisaki ke aboma libala kote oyo anéglige kote oyo alanda ya kote oyo alors tolanda ngo na kati ya lisolo na biso mokolo lelo tofungola matoi tobenda na pembeni ya betando na biso oyoka nini monganga spirituel azali koloba nini na nini alakisa yo ke baboyaka te banégligeaka te me bankadraka tozwa spot publicitaire oyo ebongo tokota na mozindo ya masolo na biso na mokolo lelo. Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te leta bandeko balandi biso na bokebi mpe na bwanya na kati ya Ediba TV mwana Congo chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko ekambami na humble serviteur ye moko papa Ediba munganga spirituel oyo na manyolaka oyo natalisaka mpe nazali koteya la spiritualité ya mokili ya bato oyo bazali na bibunga aza kokanisaka soki azwi meya azwi deuxième femme ou bien négligé première femme kuna nde akozala na esengo te eza lokola moto azwi mbongo aza na baproblème abi atika na mela masanga soki omeli masanga lelo baproblème ekosila te ere kwiti ekosila okozonga kaka epai otelemaki eza lokola mpe motu oyo otindeli ye biloko mpo ateka mpo bosala faire oyo ekoki kosunga libota mobimba me ye azwi biloko wana ateki azwi mbongo alie mpe na basi ya ndumba alie na basi oyo bazangi adresse lobi aza kaka frère na yo bakochange ye kombo te me babengaki ye mopao na mbongo ya monganga spirituel babengaki ye mopao na biloko ya Joseph Kaindo Lumbala babengaki ye mopao na biloko ya Emmanuel Mafuta na kati ya ville ya Londres yango napesaka bino conseil bino bandeko na biso botikali na mboka bokanisaka teke libanda balokotaka mbongo nauti koloba ngo na émission oyo elekaki ezali mpona kotaya kotalisa bino toujours ke awa epai tozali libanda ezali facilité. Alors ce n'est pas dit quand on te confie quelque chose ou bien ozwi quelque chose ou bien ozwi promotion quelque part o néglige nzungu na yo ya kala okei libela mobimba komikotisa ezali toujours bandakisa parce que awa na manyolaka lisolo
na kolakisa na badéfaillance na baerreur boye te bandeko na ngai bali kolanda ngai yango nazongisaka bino ke bokeba. Ce n'est pas dit que soki ozwi une promotion mwasi oki wana kuna nde kokuta place kuna barépondako malamu kaka barépondako mabe te eza na ta moko mpe kokuta bazorépondre mabe. Moi j'ai connu encore une couple moko boye nayebaka ya bakulutu moko boye epai bakenda en tout cas bayebi makambo naza kopesa bango mingi baconseil nazalaki leki me nazalaki mokolo na kati ya baconseil. Mais lelo oyo ezali couple moko exemplaire baza na mboka ya États-Unis na kotanga ville bazali te bazali couple moko exemplaire bazwi ba exemple mingi pa munganga spirituel parce que nazali kolakisa mobali nazali koexplike mobali tala ndenge bavandaka na mwasi ngai mpe naza na babitumba epai na nga mais tala ndenge nazali kosurpasse yango ozoma mais ezali couple moko baza kobota bana mais baza kodiscute chaque jour mais baza kobota kaka bana alors bazalaki na secret na bango soki bakomi liboso ya bed oyo tobengi mbetu bayebi nini bazali komanage nalobaka na bino awa tolobaka polele parce que toali kotalisa bato nini oyo okoki kosala nazorapele bino na mois de août septembre plateau na biso kokóma monene tobanda koyamba bato mpo oyo tobengaka sikoyo ezali tosolola yango ekokóma bosololi ya vie ezali baémission ezali koya bosololi ya bato ezali l'un de babranche ebandi ekoya kala mingi te. Ndeko mobali asundoli mama ya bana ake kolanda ebonga ya sika na kati ya ebonga ya sika akuti ye aza na bana basi mibale tellement ke ere azwaki promotion azwi atie kisasa na mutu amemaki na mapeka te direct na mutu abungaki nzela atambolaki na mwana mwasi moko mwana mwasi oyo azalaki na vi na ye azalaki na bana ne ya basi mibale tata na bango akufa alo bayebani na mwana mwasi wana wapi na mosala lau baza kosala epai moko eri azwi élévation mwana mwasi mpe ametiki mpo ye asala nini akweyisama ezalaki mpe bavision ya mobali na bavision ya mwasi oyo moto oyo aza kofukamela mabolongo butu moi epai mobali azwaki relation ya mosala epai mobali azwaki connexion ya mosala banéglige na bana misatu ya basi bandeko boyebi ke nga naloba yango chaque fois ere naza kobeta lisolo napesaka conseil boyebi ke foyer oyo tovandaka soki lelo bosali séparation bato basubisaka baproblème mingi ezali bana parce que bango nde bayali sikoyo bavictime ya baproblème ebele soki lobi bana na baza komela ntina ntongo soki bana baza kolia na midi soki baza kolia na butu alors lelo bokabwani bana nde bakomi kosubir nyonso oyo tu biso oyo topesi bango nde charge me yo kuna ozali koenjoy ozali kosepela na mama ya sika me bana oyo omonelaki mpasi bana oyo osufraki na bango otiki bango mpo ozwi mama ya sika me namonaka eza toujours bandakisa batata mosusu balaka te akei bongo abosani epai abutaki te me misusu soki bakei libela ekomi ya bitumba ekomi balanda ye bamema na la polise basala boye alobi te ti akobenga mwasi wana ndoki mwasi wana akomi nani ndoki me mwasi wana motu asali ke mpo lelo ye azala lolenge azali soki ozalaka na bisalela tika yango ezali bapetit bref oyo nabetaka mpo na kolakisa bato ke bokeba na mokili ya tata nzambe. Alors kote ya kendaki wana eri abwakisi mama ya bana abwakisi madame oyo ye basufra na ye atiki ye oyo atikali konyokwama kote oyo ake kokuta mwasi oyo azali baprincesse eloko ememaki mbangu pembeni ya mwasi wana mpo apesaki mwasi wana mokumba tokoyeba yango eske mokumba wana ezalaki mpe ya ye to ya ye te me akekame kobala mwasi yango ahonore ye kutu mwasi oyo ye anyokwama na ye ahonoraki ye te aprometa ye kutu soki nazwi mbongo soki nazwi vie tozwi mbongo tozali koluka na tokufi te na se ya moi oyo
ngai na kobala yo. Yango tolobaka ke kobala eza pe na retard te. Bato basala mariage de cela 20 ans passé na moto osala yango lelo e différence moko pesa te. Soki ovandaki na mwana bato ke na honoraki ye te, me mokolo nzambe avisite yo, sala yango mpo te oboya bamikumba mosusu, c'est biblique. Oboya baproblème ebele oyo ekoki kocréer yo problème na vie. Alors déjà acte tata wana asali akwei déjà na libulu oyo tobengi ya nkosi. Libulu oyo place ake komitimola ye moko libulu koluka vie na ye ekufa à partir ya comportement ya kotika mama ya bana na ye. Bayimboka bofungolani matoi bolandaka monganga spirituel maye. Bolandaka nga na bokebi mpe na bwanya. Nalobaka na bino awa nazali koteya, awa nazali kopesa conseil, awa nazali kolakisa bato keba epai ozokende soki okokisi 10 commandement ya vie te okodinda kaka. Okomaki nano moto ya masanga, okomi moto ya bosoto, oza korespecte epai outi te, oza korespecte source na yo te, epai okokende okomona nzela te. Ou soit kotikala yo malédiction ya vie na yo mobimba. Naloba eza na bato ebele bapambolama na vie. Alobaki nga na pambolami, mais lipamboli eza ya Nzambe te. Et c'est la même chose na ndeko oyo. Il se croyait que comme se pambolami bongo, lipamboli aza nango eza ya Nzambe. Non, wana eza ya Nzambe te. Mutu apese ko lipamboli mwana mwasi wana. Mais yo oarraché yango ke nango okotutana kaka na mire. Ero okotutana na mire okoluka ozonga. Ero okolinga ozonga okutani barrage. Tata akei kobokola ba princesse mibale o bakozanga tina tongo te, bakozanga bilei na moi te, bakozanga soupe ya pokwa te, mais epai ya wuti asondoli bango. Ekomi ekotelaki awa ezongi awa ti afingi mwasi wana ndoki. Mama la sirène, po tobengaka bango ba sirène, moto azaka ayeko égorger famille ya bato, moto ayeko égorger vie ya bato. Mama la sirène a trompé ye lisusu lokola serpent. Alors zwa moko na bana wana po ya tungisaka ote komba za misato yela ngai ya. Mobali pe akei bana ti. Azwi kaka oyo ya suka ya jeune fille parce que bana basi bapusanaki. Ya suka na ya jeune fille akida na 17 ans amemi ekoto. Zoka nde bamemi nde ye kuna na makanisi ya mama la sirène po anyokola mwana. Yango tolobaka ke yo mama oyo ozala étude ya konyokola mwana ya mbanda, ou bien mwana oyo okutaka na mobali na ye, ou bien mwana oyo okutaka ke papa na bango alobi mama na bango akufaka, ozonyokola ye te. Toza na baartiste na mboko bayemba yango. Si je me trompe pas, ezali ndeko Jibe Mpiana que je salue en passant. Donc bayemba yango soko ozali kobokola mwana ya mbanda, yo ozokanisa ozobokola ye, nzoka nde ozali kopesa ye éducation. Ozali kolakisa ye nde basokolaka basani, oza kolakisa ye nde basokolaka bilamba, yo kozwa saki ya bilamba opesi, okozwa bosali machine na ndako ezali makonika na maboko. Tu te trompes toi-même. Ozwi de princesse na yo wana oyo bazalaki bafuti, oyo bazali même pas na lumière te, malgré tout leur papa est parti si tôt, oza kosala kaka bondumba, alors oyo kozwa bango okomisi bango ba reine. Pote ozwi mwana ya bato wana avandaki ne kuna obomi na libala na bango, ozwi mwana na poso so nyokola. Tala ba mama mitema mabe nde bazalaka. Yo moto okolanda ngai oyebi ke ozaka na habitude ya bizali ya biloko tika. Na kati ya monganga spirituel, na kati ya Diba TV mwana Congo, pe na kati ya émission to solola yango tomoni yo. Bande kona koloba na bino bo s'abonner massivement na kati ya chaîne oyo bo partager po bozangaka ba émission te. Et puis bandeko oyo no azali kolanda émission oyo na bokebi pe na bwanya. Même ayokaka mwa komboli na kati ezalaka. Boti kaka mo ba commentaire. Boti kaka mo ba commentaire. Yango nde kosala lobby eloko oyo ekoma monene po esunga. Peuple de Dieu mosu azali ignorant. Peuple de Dieu azali kotambola na mibunga. Po bazali ebele. So na bina tangela bino ba histoire mosu toza nango liboso awa bokoseka. Ti lelo eza na bato o baza o bazali connaître toujours qu'il faut batambola na oto bengaka makambo ya famille
balwa ya famille lokola bakintudi ozomona lopa na bango baza na bamibeko oyo bakoko na bango batika yango tokozongela yango na mikolo ezali koya peut-être jeudi ou bien vendredi nakomanyola yango mpo bato oyo baza na kati ya baincarnation satanique wana pourquoi tozwa sport publicitaire oyo ebongo tozonga na mozindo ya dans le Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na ye lisu liboso na bino mpona kosenga bino merci na bao baosoutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe ya lola apambola bino tozomona baeffort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzambe apambola bino na ye lisusu liboso na bino mpona kosenga bien aimé bokanisa bana wana na bilamba bokanisa bana wana na kolia bokanisa bana wana na minerval bokanisa bana wana na basoins médicaux nzambe akozanga te kopambola bien aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisa bebela kopambola bakoko na yo akopambola mpe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. $7 asinga yango te ongele ba $7 nakosala mbala moko transfert na compte na ye bien aimé bolamu efutaka kosalisa efutaka lelo naza donc nazoyebisa bino nakoloka makambo nyonso awa te nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi eufaka yo atémoigne yango ntina télévision alobi nayeba kosomba eloko na maboko mwana moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi mpe babengani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi esa mwana mwasi na mosala lelo nazobenefisi na bagrâce ebele lelo nakokoka motuka na motambo na motuka ya mboka fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala miracle pasi mpe mawa de retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana Congo mwana ya mwasi ya 17 ans bazwaki pa tata ya memaki na ndako mama wana akomisa ye mwana mosala mama wana akomisa ye domestique mama wana akomisa ye boyi ya mwasi mwana akende su kelasi te papa ekoma azali emporte ayebika kokipe baprincesse mibale wana aza ta na temps kotala ata lisu te atala mwana na ye mwana taimaki pasi eleki mingi aza kokende pasi klasi ya likukuma mokolo moko abimi na balabala aza oyo tolobaka na anglais kotink akokanisa mingi akotambola akoresone baresonement ekomi meke azonga kotabo mama to ndenge nini kuna mpe susu pasi likemba ya kosakana te donc koma azwaki mwana moko wana bango bakatelaki kuna oyo ke na ye ya yo ngai natikala mibale oyo koya te luka vina bango tu malgré tout pasi me nzambe asistaki bango baza koteka mwa mapa na bango basali mwa butiki na bango bazovivre na bato ya mawa na kati etonga yango nayebisaka bato ebele zala na adresse zala na eglize na yo zala na church na yo epai oyo wapi ata fin du monde ekuti yo oza na epai oyo yo osanganaka me eza na bato oyo baata na place ya kosangana te soki otuni monshere okende eglize kala nayebi susu mokolo te me nakendaka nasambelaka oui bon tu peux prier à la maison mais ezala quand même na esika oyo mwa frère moko soki amoni apeso mpe shalom ndeko shalom me yo oza ta na esika wana te oza nango te olingi nini olingi kaka pierre olingi lisumu na lisumu mwana mwasi wana babakaki le malheur ne vient jamais seul malheur mosusu ekutani so likolo na ye parce que spiritualité ya tata na ye ezali na kati ya diabolos yango na mitunaki nga moko na kati ya lisolo wana na mipesi bampo une interrogation estce erka wana ekomelaki mwana wana ezalaki mpo ekoka kolongola ye na maboko ya tata wana mpo bazongisa ye na famille wana to ndenge nini mokolo mosusu mwana wana azokende kelasi bamiyibi baderobeur bavoyou bacoulonneur balanda mwana wana bazalaki misato baviola ye
baviole mwana bato, mwana azongi na kolela na ndako, epai aza kobokama lokola boyi, epai azali kobokama lokola moto ya mosala, lokola domestique, malheur likolo ya malheur. Mwana wana baviole ye, akobeta lisolo pa nani, akoyebisa mama naza mama na ye te, akoyebisa nani, avandi na pasi na motema. Eleki mwa mikolo misato abeteli papa ne lisolo, tala mokolo aza oki de classe, bato bayaya mo bato namonaka bango na coin, bakanga ye nga baviole nga. Papa beta mwana a mort. Wana mwana sasali ba 6 mois. Bango na mama na basangani yo likambo boye, obombi yango ndenge nini. Yango mwina osala ba fièvre mais papa aboyi ko croire, alobi mwana aza na mibali na ye. Après kosala incendie wana mwana koki te, aye kopesa rapport pa tata na ye moboti, tata beti ye, babengani. A se retrouver na balabala pendant 2 jours. Po aluka moya zonga, papa atikali catégorique zonga epai uta. Mwana sengi biloko na ye baboyi, azongi pa mama na ye, babenganaka un certain jeudi, alali libanda ti samedi pona koluka moyen azonga. Papa azobima na mutuka otala te. Alors, le lundi na ngoya mosusu eleki wana, alali na balabala mingi mbula pe, na mboka na biso Kinshasa ebetaka pamba pamba, azongi epai ya mama na ye. Balingani na kolo bolanda lisolo oyo na bokebi pe na mwanya. Azongi epai ya mama na ye, ake korelate mama na ye lisolo. Mama na ye alléluia, azwi mwana na hôpital, po batala soki akozala na infection, munganga asala examen akutie na mokumba. Akutie na mokumba, parce que oyebi ke zemi ekotaka na 1 jour pe elakisamaka. Alors mama azali chrétien. Mama alobi na ye ke tokoki kolongola mokumba oyo te. Tokende olakisanga mibali oyo baviolaka yo misato wana. Mama aki azwi ordre na sociate, bapesi 2 éléments, bakende kotambola na mama, po te bakutana bayimboka oyo basalaki misala ya mabewa. Bake kokanga moko mibale baki. Batie ye na garde de vue, po basala enquête ya misusu wana, babulungani bafamille na bango bakimisi bango, bakei Braza, moko akei Brazzaville, moko akei nzela ya mboka na biso Angola, akoteli na place oyo bakenda koteka biloko na kote ya Makela akei. Ekoya. Mwana wana atikali oyo pa azalaki na garde de vue, famille pe kaka ndenge ezalaka na mboka na biso mo ba négociation, bake ba négocier ebimi te, azalaki amonaki malamu te, ye te alobi ezalaki ye. Bango pe basali ba corruption, l'état mwana pe azolanda ba traitement, ali basali ni babimisi mwana wana pe na kati ya prison akimi. Nde na kotala mama nalandaka émission oyo, amemi lisolo na kati ya Ediba TV oyo ekambami na monganga spirituel, po te na beta yango tolakisa peuple de Dieu ndenge mokili ezali kotambola na bato bazali kokende na mibunga. Esili te mwana aboti mwana mwasi. Papa kuna pe atikali na bomengo na ye seko na seko. Mikolo misato awa na se ya moi awa tokobenga ngo lokola 3 mois. To abrégé ngo mikolo misato. Mama avandi na porte ya lopango aoteka babiloko na mike, atombolelo ngamoni mutuka moko etelemi, tata wana kiti. Aye koluka mwasi na ye. Tozwa sport oyo. Ebongo tozonga. Toyeba aye koluka mwasi na ye po basolola nini. De retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana Congo, chaîne oyo ekambami na monganga spirituel, dokotolo na bango na memelaka bino masolo kitoko pe édifiant, masolo oyo eteyaka ezali kolakisa moto lolenge nini akoki kotambola na mokili ya tata Nzambe. Ndeko s'abonner massivement na kati ya chaîne oyo et puis partager so bozali kolanda lisolo, bozali kolanda histoire, fo bochaka signe ya chape ezali signe ya ko aimer poto yeba po biso bato tokosala mosala na kati ya YouTube apesa biso ba point wana soki bazali kolanda émission na yo fo bato bachaka aimer et bazali ko aimer nde ezali kopesa biso pe power oto bengi force kuna pe moi mais sala nini
ekota comme ezali biloko ya bali ya sika nde bino nde bokopesa yango mopepe oyo tobengi mopepe ya sika ndenge moninga na ngai Yves Mopompa oyo banaliste kitoko bokomona na août septembre tokozonga mpo tolobela politike ya mboka na biso ndenge nini tata mokonzi azali kobeta na bandeko oyo banguna oyo tokotanga bakombo na bango te oyo bamiyebi bayaki koderobe mboka na biso mpo te batya yango na se. Soki bomoni munganga spirituel na ngombe lisolo nazoseka seke match mabaluka tata aye koluka epai oyo ya sondolaka tata aye koluka esika oyo ya bwakaka yango nalobaka na bino na mokili ya tata nzambe eloko moko te ebungaka na se ya moyo tout se paie ici bas. Soki osalaka mabe efutamaka awa soki osalaka malamu ekofutama awa ava okende na lilita na yo ezali basigne bato mosusu bayebaka kososola yango te okobana no kofinga mutu ofingi mutu yo moko kote koyi otuta ye na mille part ozongi nzambe alakisi okeba wana niveau na yo te nzambe mpe okolakisa so abendi mpe so bomoi na yo mpo alakisa oke oza ntina te na mokili ya tata nzambe kende kopema soit na monde ya bawa keba na mokili ya tata nzambe sala ningele yo moto omesana kofinga yo moto omesana komimona yo na yo yo moto olobaki bango bakosala eloko te bango bakozala limite yo ozali nani mpo limite bavi ya bato lelo oyo tata wana aye kozonga mama wana amoni ye tata ya bana na ngai likambo nini me faso amonelaki ye ezalaki faso moko ya motu aza na problème apesi ye kiti mutuka ayaki nango ya ye pete moto aye kotika bino oya kozwa apres combien de heures bino oya kozonga apres 2 heures du temps aza na masolo na mama ya bana oh, mama bana zonga lelo ekomi naza na masolo na mama ya bana avanda beta masolo na ye mobali akitisi elongi na se abandi kotanga komba mwasi na ye atangi komba mwasi na mbala mitano mama limbisa ngai nabungaki nzela 3 mois 3 mois quand je vous dis 3 mois mwana oyo azongaki na ndako asi aboti bebe na ye aza na 5 mois 3 mois après c'est-à-dire que balongoli ye mosala mbala moko mwasi oyo sirene wana alakisi ye face acomprendre sikoyo ke akoki kovanda na motu oyo kutu ata ye aza na mosala te akosupporte ye mais akoki kovanda jamais na motu oyo soki mosala eza te bakokosupporte ye te bandeko nayebisaka bino chaque fois kolinga mwasi te na position de faiblesse soki okuti mwasi na position de faiblesse tika na kozwa ye te wana ezali conseil gratuit etant ke na spiritualité etant ke na expérience de vie oyo ngai naza nango na age oyo nzambe apesi ngai na se ya mabele oyo nasi naleki 2 siècle donc je vous dis la vérité bato balandaka ngai na kati ya chaîne oyo bozala bamama boboti ngai bozala baboti oyo boboti ngai oyo nazali koloba ezali solo mpe ezali bamaloba ya biso ya kala baboti na biso totangi yango mpe na bamikanda na babibilia soki okuti mwasi azali na état de faiblesse toi tu viens vers lui ke mpo oza na meya yo okokorempre ye facilement mpo ozwa nzoto na ye me mokolo ye akozwa position de force ou bien comprendre yo ke oyaka vers ye mpo ozalaki na puissance ke puissance ya so te yebaka akotya yo na se soki akotya yo na se mabele te akotya yo na se bandeko bolandaka nga très bien akotya yo na se eza baréalité ya vie yango tolobaka ke inconscience de quelqu'un esalamaka na moto oyo azangi bonzambe na kati na ye mpe azangi spiritualité na kati ya bomoi na ye mpo soki ozali na spiritualité ya solo na kati na yo oza na bonzambe ya solo okokwea na kati ya mitambo ya lolenge bongo te alors soki okwei na mitambo ya lolenge bongo mpo ozali motema mabe ozali moto ya likundu ozali moto ya tama ozali moto ya makanisi mabe ozali moto oyo olingi nyonso ezala ya yo nzambe akokonfondre yo epai wana tala ndeko oyo aye kosenga pa mama na bolimbisi
Nzambe ayebite nini esalaki ye, mais quand même j'ai des biens, je vais pas amener les biens tovanda. Yo botolaka bango na lopango. Obenganaka bango. Otikaka bango la balabala. Olobaki mwasi na zandoki. Mais pourquoi kozonga? Pourquoi nous les hommes, nous sommes des idiots au niveau de là? Bolimbisanga ba papa. Boyoka lisolo oyo pona nini? Bato bakoki kozala motema mabe tina niveau wana. Yango toza komona mingi na kati ya ba orphelinat. To komona ba orphelinat belé oyo lokola mama Shela Mwanda. Basali pona kokanga, kobomba ba orphelin. Donc bazouta wana. Soki lelo mama wana azangaki bonzambe na kati na ye. Azalaki mwasi azaka na isanga. Le tonga te wana bike bozaka na betonga. Bozaka na l'église. Soki azalaki mwasi ayebi nzambe te. Azalaki na etonga te. Alingaki asuka wapi? Na basi kitoko misato. Nzambe apesaki ye. Moko aki kobebela pa tata wana. Tala ndenge tata na bomi vi ya mwana na ye. Mwana boti, mwana boti, mwana oyo mibali misato ba violaki nani tata ya mwana. Tala ba malheur omemi, tala ba malédiction omemi na kati ya libota wana. Yo moto okolanda nga na kati ya émission lelo conseil nini okopesa tata wana. Tozo sport ya mama Shela Mwanda oyo abombaka ba orphelin ebongo toyika mpiko tosa ningele. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman afika église. Allô naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale basonge bakati basonge ba memel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotani mama. O mama zongo lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama zongi chéni. Maman Zolia 3 fois Tongo Medi Popo Debo nanga elo musu sepeli singai Misunga homme de veillard Webi ba webi ke Bana courant so kata Soka sarika manœuvre Pano ya di Tan Bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka tu pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Non so futi mbango nozo regretter te. Awa tu bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. en tout cas ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emoneli na misu te emonani bambongo na kopinda ya pampa bana c'est fini tout ça mokolia ngo lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous kana fin du mois na pemi te non tika ya vanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana lopesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme on a commis li batimisuna babe. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV ekambami na monganga spirituel. Na kopesa mbote na baye oyo nyonso bazali ko partager chaîne oyo o bazali kopesa finance na bango ya muke oyo nzambe azali kopambola bango o bazali kopesa finance oyo nkolo azali kopesa bango po te basunga œuvre de Dieu oyo na loba na bino ata na $1 nzambe akopambola yo ata na $2 nzambe akomona yo eloko nyonso ebandaka na se elobi ekomaka monene awa tosali yango mpona koédifie peuple de Dieu tosali yango te mpona kofinga bato tosali yango te mpona kolandisela bato maloba oyo asali boye oyo azongisi boye nono napesi mbote na Jano Bombenga na mikili ya poto précisément na France nzambe apambola yo na mosala monene ozali kosala na kati Diba TV ndenge ozali kopartage chaîne oyo ozali kosala ke babone basabone tango yiso na kati ya chaîne oyo nzambe amona yo pe atondisa yo na ba programme no ebele ya vie akokisa posa motema na yo napesi mbote na ndeko Mike Kalombo Ngoi na Washington, Mama Viviane Kasoka na États-Unis d'Amérique, na Pesimbote na petite sœur propre Chantal Nzanzu na kati ya ville ya Buffalo,
Zamba lola amona bino apambola bino no mosala monene bozali kosala na kati ya chaîne oyo Ediba TV kopanza chaîne oyo pe ko apporter un petit suaire oyo nzambe apesi yo kokabula ndimu wana pote lobi monganga spirituel pe akende liboso. Bayingani na nkolo botala nanu bino moko evenema oyo ofinga mwasi wana ndoki eza na moni likambo ya sika te obenga na ye onéglige ye na bana na ye polandi sirène mais kuna après 3 mois seulement mosala ekufi mwasi wana meno vite très dire tina lupango osombaki abotoli yango mpo tieki na nkombo na ye zoka nde ndenge ayaki wana azofanda susu kuna te akomi kovanda mpa moninga oyo aye kotikela motuka mpe na kolandela na mosika mwasi analobi zengi wana ezalaki ya yo te avanda koma na wana na makambo nanga mona olobima na ye garçon wana elka tolinganaki mbongo moko opesaka nga $5000 mpona atya na compte nanga mpona kolakisa nga bolingo nafutelaka tata ya mwana wana nzelaki kovanda na poto mpona yebaki ke yo kozala nanga mpona shingaka yo. Botala na degre ya niveau ya likambo oyo balingani na nkolo boyoka niveau oyo batie motu na se boyoka niveau oyo basali tata wana yango naloba na bino ke ilali mapamboli eyaka ezali ya nzambe eza na mapamboli diabolique. Oncle nanga abengisi nga na mikilia grand frère abengisi nga na poto oui c'est 80% 85% ya réussite à vie mais okei poto yango na kanini moto wana abengisi yo na motema nini aseme nini yo moto okei nano omemi nini oza kotourne kaka ro na poto oza kolala mikolo na mikolo mais tu n'as rien. Awa pe tomona mon Afrique du Sud il y a des gens qui souffrent avance mes ate blocage ewuti na bafamille bato bakanisi obonga mais nzoka nde oza no rien moto akoyeba te. Bandeko balandinga na bokebi mpe na bwanya na kati ya chaîne na bino Ediba TV oyo ekambami na monganga spirituel naye kopesa mbote na baye oyo nyonso bazali kosoutenir chaîne oyo René Shimba na kati ya Johannesburg ye aloba azali toujours humble pa kotikala humble naye kopesa mbote na mama Shela Mwanda oya ONG Shela Mwanda ONG kitoko ezali kobomba baorphelin elobi te ke no mwana nyonso na ville ya Kinshasa comme orphelin mpo kovanda na kati ya organisation ya ba ONG ya mama Shela Mwanda te tolingi yango te sikoyo tokosala systeme moko boye bokoyeba ngo na mikolo ezali koya topesi molongani na ye mbote Pasteur Stani nzambe alola abomba bino bokende mosika na œuvre oyo bozali kosala naye kopesa mpe mbote na Joseph Kaindo Lumbala humble diaspora na kati ya ville ya Paris ye azali parisien azali humble alobaka te kimia na Yesu oyo tobengi la force tranquille ya Ediba TV ye wana balandi ngai na bokebi mpe na bwanya tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya azongi te. Je vous aime tellement beaucoup beaucoup lisolo oyo eteya yo.